Morokaka. Natangi yo Moïdo Nzangi pas lobaka. Bon ba député to yebi ba lobaka na assemblée. Misuso natangi en tout cas na yebité. Neti otangi wana mbali boso na kamo kutuka député national. De donc on passe ata natana neti yo mona wingi ata na musique o bagede. Bon na yebité peut-être na oka na cadre mususu na cadre makambu o ya ba député na on a yoka été. Mais na maela moto maela moto roboto la na lobi ya on a lobi maela moto et loko za initiative na yo création na yo ba ko botolo angote crise mboka na situation ya passe a décidé à la solidaire a poser acte o venga acte ya charité a poser acte ya charité a lobi à la solidaire na population mais acte on a charité yo étant que élu basali en faveur de la population on les encourager yango yo ozo critiquer yango conséquence c'est ça que ozo critiquer en réalité population oza ko sepelate ndenge ba na lisungi pas ya peuple honorable c'est ça nga sali acte wana asengi na ba députés nationaux basalo kwa yete Écolo, pardon, Congo a na mosoloté. Mosolo ezate pamba te bi que docteur Muyemba sengi na faire il y a 135 millions de dollars mais va payer kaka na l'état na biso 1,8 million. Alors, ce qui to sali boete bana na biso bakokufa, bande ko na biso bakokufa, baleki na biso bakokufa, même bango ba député o bako critiquer acte ya charité. Eza indigeste, eza indigne. Acte wana ya charité o moto asali yango na bonne foi na ye. Andimi ko sacrifier famille na ye ko sacrifier na famille politique n'est pas battre ba cotisation na ya kana parti mutualité misunga yo moko misunga to kate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mame na sale fo na comme na dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà, Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba musicien na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya Misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza Misunga hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé Misunga okatelinga lingala bandeko Misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga ta santé c'est ta vie. Mbote bandeko balandi bisika nyonso bozwami partout à travers le monde, bozwa na biso na Amérique, na Europe, na Asie, na Océanie, pe awa na Afrique, biso ezali Congo, France, et le monde na bino chino di o kakabamba, honorable pour na ba intime, lelo nazana esengo mingi pe makasi, toujours na cadre ya kolukela bino information boyebi ki dernièrement awa moko na ba tata ba kelimibe kolonge to lobana lingala to pe ba député moko na ba député national na kombo ya honorable Deli Sesanga oyazali molobeli ya bana ya Louisa autaki na kozwa ekatelo alobi ete
wuta mois d'avril kino mois de décembre ya 2020 oyo le kola coronavirus COVID-19 eza ko déranger mboka na biso Congo mbongo na e ba emolima na e topende tolobaka lifuti na e ba futa e lisusu te bazwa yango ba pesa yango na service na cellule technique kuna epai ya ndeko muyembe po ba na kosunga bandeko oyo bazwami na bokono wana pe kosala ba recherche ndenge za kosalama kasi maloba ya ndeko Delis Sanga honorable et sepelisaki te bandeko na ye mususu ba député nationaux baloba ki contre ye mais ba misusu pe ba sepe nango kasi balobi ete bazana makokite olie ba pesa mbongo nyonso bakobanda ko pesa 30% ya bango emolima et tokosola lisusu na émission na biso ya lelo kolandisama dossier avec ndeko Vital Kamerhe o azali directeur ya cabinet Kino lelo parce que a démissionné te pepe alongoli ete patata mokonzi ya tata mokonzi ndenge aza toujours kuna na makala tokosola pe dossier ya kolandisama mwa guerre mukio esalamaki position ndeko Alexis Tambwe Mwamba o azali président ya Sénat azwaki par rapport ya état d'urgence sanitaire au tata mokonzi ayebaki na kopesa ya lobaki za état d'urgence de fait et non de droit et pesa ki mwa mbutu toza na esengo mingi pona bino ya koyamba maître Rodrigue Ramazani o azali porte-parole adjoint na parti politique Envol o ezali parti ya ndeko Delis Sanga ndeto kosola na e masolo nyonso na mokolo ya lelo mbote mingi ndeko Rodrigue Ramazani ndeko dioka esengo ya kokutana nayo na sima ya makambo nyonso sengo pe ya kokutana na bana nyonso na bandeko nyonso o bakotala biso à travers le monde pe bandeko bakotala biso évidemment na kati ya Kinshasa mbote na ba congolais nyonso to kosenga na bango be ba respecter ba règle nyonso ya hygiène oyo OMS asengaki pe ba geste barrière nyonso oyo ezali édicté na ndenge OMS a expliqué biso poto bengana ennemi na biso pamba te Congo za na guerre donc yango to kosenga na bana Congo bazala prudent bazala discipliné tous à la ba exemplaire pamba te kaka na discipline nde to ko bengana maladie au mosika pena yango pona ko continuer pamba te émission na maboko na yo na pesi bango mbote. Merci beaucoup ndeko Rodrigue Ramazani biso pe to tondi botondi parce que na période bande ko belé baza na confinement total ata ko komi na ko vanda nanu ba pesi confinement total mais baza déjà ko batama kasi yo o tiki ndako oye ko kutana biso poto so na bana mboka nyonso to tondi botondi boni santé ya Envol pe ya président national na yango. Oh, libota politiko yanga ya Envol ezali malamu mingi penza pambate ba législature outil o ya suka o ba l'élection à suka outi ko sala Envol a vimbi de sous commis à peu près na 6 élus toza lelo na 6 élus toza na ba Elina Wacha toza na Elina Uturi toza na Elina Kamonia toza na Elina Luiza toza na Elina Kananga donc en tout cas quand même. Mais oui, Envol les partis nationales, les lots à niveau implantation, tous l'IP et implanté à peu près le lot à plus de 20 provinces, les lots Ezali Likamamu qui était Pambaté Tolansa qui peut m'acambo à pétition sur la révision constitutionnelle, Nazo rassuré bino que ba signature to lokota qui en gros à peu près na ba province nyonso ya Congo et bisika nyonso Envol Azali donc sauf kaka mne makambo ya COVID-19 ndenge ye esali ete tozonga na osima totya maele nyonso liboso po te tobengana nano maladie en tout cas du point de vue santé politique na biso parti Envol tokovimba se kovimba grâce ya population congolaise akosala makanisi na biso confiance nde totondi bango nyonso botondi ebongo utunaki pe santé ya mwana mboka honorable Delis Sanga obiso tobengaki cerveau d'état. Voilà boyibi ndeko mususu na okaba musicien ba imbage ba benga pe cerveau d'état. Bon na kokota na ba makambo wana te ya sali show ba musicien ba yembaye biso tant to bi cerveau d'état ezali ya banzembo te
ezali ya ba proposition ezali ya ba position ezali ba directive oyo tolakisaka na mboka na kanisi bato nyonso na mboka bayebi ete cerveau d'état ya solo azesika nini oyo ya banzembo eza choix moto na moto asalaka bayembe na nzembo mais soki tobi makambo ya cerveau d'état moto azali pena bongo ya ekolo oyo akanisaka makambo na ekolo mboka momba mokili momba yebi ke na Congo ya honorable Delis Esanga le député le plus prolifique de l'Assemblée nationale depuis le 3 législature oyo ya Tietembe abima aloba sima biso tokobimisa pe mibeko ebele ye asali na bayele na ye bozaka nde fier côté wana lokwa bosala mwa mibeko mibalisa mais il faut aussi mibeko wana pe bosala ngo bino moko te bo proposer baninga ba amende puis eleki mais bobetelaka ngo tolo comme si mibeko ngo ezaka kaka bino moko nde bosala oyebi ezaka na loi moko ya na mboko babenga ngo loi bakandesha kasi c'est utaka na mayela moto mayela moto roboto la moto nalobi ya on alobi mayela moto eloko za initiative na yo création na yo bako botolo yango te eza ya yo atanga na bakisi makanisio ya ngai mais likanisi to na bandalungu te na bandalungu esika tozali awa wenge salemaka mais ba ke fonder des pouvoirs ali wenge za makanisi bato ebele mais kana fonder des pouvoirs bobo ele teke yende mutabimisaki likanisi baninga basangana basala wenge donc soki likambo lobi ya solo soki likanisi ya mobeko eye ekendaka na ba commission esalaka mo makambo bele mais likanisi wana eza ya député national initiateur na yango bokopimela paternité ya makanisi oyo yete ezali kutu malamu ke tolobela makambo ya malamu olie tozala ba auteur ya makambo ya mabe. C'est bien bon de Kodeli c'est sangolo bien zamalamu envol pesa malamu. Mais l'autre fois natuna kyo tango ndeko Moïse Katumbi aloba qui était ensemble ezo comme parti politique aloba qui soit comme parti politique bino bokoyi bana kozwa peut-être position na bino parce que bino bolingi envol éthique ala toujours na yoki que ndeko Numbi a comme secrétaire général kuna bino pe envol bokota kuna to ezandengeni. Envol appelle sa position na kanisi avant même que makamango tant toyokaki kaka sango que likanisi akobongo l'ensemble pour le changement parti politique et yaki envol essaie avoir position que ceux qui ba bongo ensemble on est comme parti politique biso to roboma envol te envol ko kufakate pambate envol les institutions mobimba ils allaient institutions bien organisées ils allaient les cambo to memina motema pambate to yebi likanisi biso tozana ngo pona Congo obi tozali envol les allaient partir ça la diagnostic ya Congo pe tozana ba thérapie na ozokumisa trop maître Rodrigue nazolo ba makambo diagnostic ya Congo nazolo to yebi diagnostic c'est-à-dire to yebi ba problème ozotungisa Congo to na ba solution nango te démontrer kango mikolo nyonso oyo kotambola donc pona kozonga siko na mutuna na yo mbangu évidemment Moïse Katumbi a sali parti il faut reconnaître Kazakh citoyen congolais as leader politique monene il faut y pas dans la parti politique oyaye a sali parti politique na a lobby était parti politique nous sommes membres et ensemble pour le changement donc ensemble pour le changement et s'est transformé en parti politique tetikali plateforme électorale c'est une bonne chose mais toko tasiko na makambu ya Covid-19 ebimisi makambu ebele kombo ya président national Nabino honorable Delis Esanga etangami parce que ça là qui déclaration à lobby était yé mois d'avril kino décembre donc reste à nous mobimba kozwa lisuba et molima na été ba pesa ngona ndeko muyembe ba luka ba sala ba recherche makase puis ba sunga bandeko bana bokono mais déranger bandeko belé entre autres cas ba collègue na député national ba lobby na Louise ba problème ezebelé il a fallu ba d'abord na résoudre ba problème à Louise avant atala makambu ya Covid-19 ba lobby na Louise kuna azomona na te ya zo ya kaka dans bomba te biso to bato polele ndeko Dede Mupasa alobi que non en tout cas na Louise akuna il faut non asala mambo ya eli awa koto ya bandundu boye bon nakanisi le roi ya ko reprocher honorable Esanga eza peut-être parce que yé pe a commandant Louise Ate bien ta colère à Louise Ate wana ya liboso ya mibale eza indigne c'est indigne de voir de sur quoi un député national, à l'occurrence Mouto Yo Tangi Kombo, on a pendant na yebie malamute,
pour l'Assemblée nationale na makambo ba débat ceux qui ba débat ko salema tout le monde a ba téléma tout le monde a ba sujet à malonga ba lobby ba téléma ba na yebite ceux qui a lobaka en tout cas ngai ba député ba lobaka na ko tangelo ba komo na yebi ba na mona ka député Juvenal a lobaka na mona ka député na biso Jean-Marc Mambidi Koloboro a lobaka secrétaire général na bino bimano na ndora bimande na tangelo Juvenal munongo a lobaka te morokaka na tangelo Moïdo Nzangi pas lobaka bon ba député to yebi ba lobaka na assemblée misuso na tangi en tout cas na yebité nati otangi wana mbali boso na kamo kutuka député national de donc on passe ata natana neti yo mona winga ata na musique o bagede bon na yebité peut-être na oka na cadre mususu na cadre makambu o ya ba député na on a yoka été mais azape na droit na ya koloba na télévision na facilité hein on les a facile sur aussi micro yo moko na journaliste obani koloba no bilobela na yo po ba yoka yo mais siko eza indigne que oza élu député national que un autre élu député mususu amoni ete mboka eza na crise mboka ya na situation ya passe a décidé à la solidaire à poser acte acte ya charité à poser acte à charité à l'objet à la solidaire na population mais acte wana charité yo étant que élu basali en faveur ya population on les encourager yango yo ozo critiquer yango conséquence c'est ça que ozo critiquer en réalité population oza ko sepelate ndenge ba na lisungi pa ya peuple honorable c'est sanga sali acte wana asengi na ba député nationaux ba sala ko ayete pambate na déclaration na kato mukende ko Ramazani ata asengi na ba député te mais webi eloko nini sali na population c'est sanga apesi mais bino bozo pesa te intel apesi te ye asengi te mais population déjà ba bandotala siko ba komo ba député musumi sapi bino bo pesi te c'est sanga apesi omoni eloko yango te omoni ezali kambo solidarité moto na moto et 5 omoni honorable c'est sanga le 23 mars ton asala qui message na sensibilisation ya Covid sur Covid-19 à ça qui ba recommandation ya liboso le ba qui ba déclarer état d'urgence ya mi bala ba qui ba ça la confinement ya mi ça to ba qui tout ça la solidarité yé moko po pe exemple de la ya maloba azaki ayaki na acte na solidarité a concéder ba émolument na ye ko banda mois d'avril qui no mois de décembre ezaki choix na ye mais solidarité ni kolobate ke bino nyonso bo pesa ba émolument solidarité ni koloba muso pa ko mona ke ye moya bimsa mo solo ezalité ba émolument c'est important pour na ye c'est normal hein émolument ça salaire parce que il faut ce qui to koloba émolument ba ko comprendre te c'est salaire c'est un caractère moral alimentaire ako ba kete eza li futa na ye moya bimisa yango ezate ndakisa député wana opesi exemple ako lo ba pe bongo eza mabete mais ako quand même ko suka pe na sensibilisation ça contribution na nakati ya lutte parce que il faut que le baké écolo pardon Congo ça na mosoloté mosolo ezate pamba te bike docteur Muyemba sengi na faire ya 135 millions de dollars mais va payer kaka na l'état na biso 1,8 million alors ceux qui to sali boete bana na biso bakokufa bandeko na biso bakokufa baleki na biso bakokufa même bango ba député ba ko critiquer acte ya charité eza indigeste eza indigne acte wana ya charité o moto asali yango na bonne foi na ye andimi ko sacrifier famille na ye ko sacrifier na famille politique n'est pas mbaté ba cotisation na ya kana parti au-delà de ça c'est dépassé à l'obi que aya na secours ya école pambate école za na ba problème alobi peut-être que mbongo ya pesi ndezo zo solution na makamba Covid-19 mais ça acte na ye o ya poser pour na ko démontrer kaza solidaire na école il y a un mot misusu na mo ba ko pesa ba cantine mai misusu na moni ba ko installer ba misusu na moni pe ba ko pesa ba vivre na orphelinat eza wan donc loko critique honorable c'est ça critiquer pe bato ba ko pesa biloko na orphelinat pambate ko pesa pe biloko kolia na orphelinat et ko résoudre pe ka problème wana te biso to lobi ngana lobi par rapport ya moto yo tangi kombo ayeba ke ezali soni eza indigeste eza indigne eza makambo soni comme on a député national aolia zoaton na ye ya koluka solution ba problème o ezo se poser na ngonga o na moni baninga ba ko sala ba proposition ya kolekisa ngonga na ye ya ko critiquer acte ya charité posé en faveur ya population c'est indigne et c'est indigeste na yo ki peno défendre président national normal Mendeko Ramazani webiki ndeko Délice sanga o eza 3e législature na ye ndeko Délice sanga na transition implique katazala ministre ya plan na MLC donc tokoki koloba lelo ndeko Délice sanga poche na ye eza quand même na eloko
Azate député à Bandika Galelo, législature à Liboso. Donc, tu comprends Bandeko le roi Dédé, Moupassa, donc Bango Baye Sika. Bango peut pas Luka Bacha na poche. Deli c'est ça déjà, Zoazoa na moi minga ko sacrifier 9 mois na yo et Tikali, c'est normal pour na ye. Au moni lelo politique et commis bon, c'est normal Congo Moussala ezate. Batebele ba trouver rempart na bango na politique pour bazwa misala basala bazebele ezaka ka ba député te batebele comme on a le ba ko na politique parce qu'apparemment politique ils ont sa facilité à misala mais na politique tango boko ya il faut ko yeba ya liboso ezali bozali basali na politique ba ka qu'on voit maté yambo ça la politique il faut ça na mosala o yayo sala ndaki c'est honorable c'est sanga olobi ki azali ministre mais na ko biso pe que de utakala azalaki déjà avocat ça veut dire aza avocat na Kinshasa aza pas avocat na Paris aza non na profession aza na mosala ya sala ka bafuta ke bo honoraire ba makambo nyonso aye ko sala politique comme apostolat pour na kosunga école n'est-ce pas? Donc bah oh bazana thèse ya koloba ete lokola ya zalaki député nda azuma monsoloté c'est faux et archi faux. C'est une personne o ya sala ka musala ala la kate atambola mboka na mboka bipai na bipai ba client bazana na bamboka ebele ko sala musala ko adia liboso monsoleza ya motokina ye ki député pesa monsoleza ya motokina ye pambate ko sala mibe ko nenga sala ka wana ezapeli likambo aventure mais ya liboso ezali nanu ko sungana na école sikoyo ba député ba kanisi ete bango ba yaki ko voir na politique yango na tango ya sala ki proposition ali kanisio ya réduction à train de vie de l'État passant par la réduction des émoluments des députés depuis 2018 hein ba fingaki ba lobaki kaka ba député wana ba tcholaki mais lelo bango batu ba fingaki ba tcholaki bango nyonso bakomi ba prédicateur ya réduction à train de vie pamba te ba comment nango lokola solution moko conjoncturelle c'est-à-dire que comme toi na Covid-19 ba réduire notre train de vie à l'état té biso tongo toko ba réduction à train de vie à l'état par rapport au pays à ba émolument ba élu toko lo comme solution moko structurelle et que l'on a biso na capacité à mobiliser mon solo mingi penzate. Et c'est démontré, bon, ezali ya solo, mais tilelo aucune réforme sérieuse salema pour na capitaliser makambo wana. Et on peut s'entendre pour éviter problème wana depuis 2018 tout bien le loté. Il y a on te propose qui réduction à train de vie à l'état pour na permettre école pambaté à bon mbongo ebele pour na une réduction tout constate qui ezala que je crois na réduction de compte il y a budget 2018. Donc constate qui que l'état à Azwaka une affaire il y a 70% du budget national. Dès on voit la lobby non. Sauf que juste 70% wana. Tu renverser en haut et que na kasiko na musala ya l'état. Donc l'état qui créer richesse, l'état qui créer ba hôpitaux, l'état qui créer ba école, l'état qui bongisa banzela au lieu que mbongo wana ekotaka kaka na libenga ya ba politicien. Et comme lokola na école oyo bato ba ko vivre pona ba politicien. Toko sala mosolo toko futaka ba impôt toko futaka ba taxe pour ba politicien ba zo ba tchana mabenga na bango. Ndetango biso to monaki yango to ba ki ba réduire train de vie ya l'état. Kaka nege ba mesana ba critique ki mais lelo osala opposition azala ya majorité bango nyonso baza d'accord qu'il faut ba réduire train de vie ya l'état. Pourtant en voilà alobaki yango otakala ezate ke likambo honorable sesanga na mosolo mingi non oyo honorable sesanga sali ezali non acte de solidarité. Acte de solidarité. Abanda kozala solidaire na population va poser acte pamba te si alobaki to réduire train de vie à l'état to ki sa salaire ya ba député. To banana on a salaire ya ba député. Pour la nini ba banana salaire ya ba député. Batu musu ba ko ebate parce que ba député bango nde baza ba autorité budgétaire. Bango nde ba décidera ndenge nini mbongo à l'état il faut ndenge nini il faut etambola ndenge nini il faut ba dépenser yango. Bango. Ceux qui bango mo ba kiti salaire na bango. Yo komona salaire à ministre ko matalikolo. On commence à salaire à président de la République à Matasanta. Donc comment on a cabinet à président Bamati ba tubaran pour pas comme à solo belé te pamba te ba député ba koloba biso to kiti de mon salaire na biso alors to fingole libino miso na ba institution mususu bo mekapete. Et ça et comme ngonga lelo
politique à servir population et pas l'inverse. Merci beaucoup Ndeko Ramazani wanezala ki masolo ya envol pe ya Ndeko Delis Sangame Tokoleka na actualité na mboka na biso to yebi biso so dossier ya Ndeko Vital Kamerhe waza directeur de cabinet ya chef de l'État ba interpella qui et ba zwa qui azana makala kino leloyo ba avocat nae ba sali demande de liberté provisoire première demande ba rejeté deuxième demande ba rejeté osa aussi avocat occuper sa biso position en tant qu'avocat et puis bino na envol boza comme on nini est-ce que lelo état de droit ba zo utiliser Vital Kamerhe loko la kobai na bango yenda zala victime ya liboso est-ce que makambo baza ko incriminer ozomona yango ndeni bozomona on a lisu nini na envol. Ce qui est vrai, il faut qu'aux zones à la jeunesse à Likambo, nakanisi batbayebi bas scandale ou elobama qui makambo ba 15 millions, makambo ba détournement et les cas qui m'ont mingi, bas soupçon et qui ont pesé sur directeur et cabinet et chef de l'État, nakanisi ezala qui m'ont ébélé. Tomoni, tu comme on a Sima Mikolo, ministre de la Justice, a passé injonction, on a parqué près, il y a cour d'appel, il y a Kinshasa Matete, à Fungola dossier et instruction sur 100 jours, il y a chef de l'État. Et là, il salami, tu constates, tu vois que bande kukangabat bandi, on a un mandat d'arrêt provisoire. Tomoni yango et salama qui moi est belé, mais oh ezali mutu ya likambo ezali nini. Il y a des bosses, il faut ngai naza ko saluer courage ya parquet ya Congo lelo oyo a kei musika na likambo ango ezali malamu pamba te biso pe na kati ya parti en vol to bundaka mingi pona indépendance ya justice to kanisi ete po ete ba zuzi na biso ba parquet na biso sala musala nango malamu sengeli appareil ya justice ya mboka na biso ezala réellement indépendant. Mais kasi na likambo penze etali directeur ya cabinet ya chef de l'État président Vital Kamerhe o biso tokoki koloba ete ezali procédure eza en cours ezali précoce ngape étant que praticien précoce lelo na bana kopesa batu ba position ya dossier ça veut dire que nazo comprendre makam nazo lobate pour la nina bongo. Procédure na niveau ya parquet, instruction na parquet ezalaka inquisitorial inko ba ezalaka secret. Instruction era secrète, ezali secret o ezana kati ya parquet ekobimate. Kino mukolo parquet a décidé ko fixer dossier pour eba makambo wana et pas ba dzuzi parce que ba audience ezalaka public. Donc, na cadre wana pour na biso na envol to estimer te ezali précoce de loko luba makambo wana ti biso to ba makambo likolo te bato ba yebi en vol ba yebi ke to zwa kangonga boto lo ba likambo peso to lobi likambo ezalaka certainement makambo biso to kanisi. Donc na stade ya lelo oh il faut que lo bazali ko saluer courage ya parquet et puis kotika ba justice et ça la musala nango ti na suka. Mais néanmoins il faut pas dire aujourd'hui kakana action de Congo comme état de droit. État de droit, ils ont réunir Makambo Belé. État de droit, ils justice rendue contre ou pour quelqu'un au hasard à pouvoir, mais aussi pour la paisible la population. Oh, babu, tu l'as qui n'a qu'on n'a pas ça. Mais bon, banda quand même. Oh, babu, oh, atonga kinda ku babu qui n'a pas ça. Azana ba droit, azana mikananya, il faut justice et arriver qu'on rétablir rien à ba droit naie. Peu importe moto oh azali kolo na dossier wana. Donc ça veut dire état de droit sous kaka na ba politicien te. État de droit qui est petit petit peuple. Petit peuple paix, maman oh maman maraîcher azana monsoloté azana a constaté injustice. Maman oh ba viola qui moi na ye. Azali na monsoloté, azala na confiance à justice wana que justice wana ko sala mosala nango tina suka sans interférence politique. Moto oyo azalaki na mosala société bengani sans raison valable azala sûr que soka à saisir juridiction et à travail ba ko sala mosala nango le lenge elongo bani état de droit ezali en globalité nyonso wana. C'est très précoce aujourd'hui koloba ete Congo est comme état de droit kakapo bakangi directeur ya cabinet ya chef de l'État. 2 ans 3 ans passés ndeko Rodrigue Ramazani makambo boyko ka salamate bakanga boshab toyoka ba masolo à 32 millions toyoka ba makambo belé un ministre tel a détourné mais aura même pas
bafungola dossier na yo na parquet on a tribunal rien mais le lot du fait que tozo mona Vital Kamerhe DIRCAB en fonction ba interpellé et puis ba vandicier à 2 reprises bazo rejeté demande de liberté provisoire na bango en tant qu'avocat ezolo belo lo mo côté non mais na lobby awa na saluer courage ya parquet et puis na saluer mon salaire justice na biso na dossier oyo na lobby te que ezali mabe na lobby que za malamu mais eza précoce lelo kokota na kati ya dossier na ngana to makambo yo le kana kati ya dossier wana te pamba te ti sikoyo procédure wana eza nanu na nkuku to commenter sur ni yango biso to lobby ba justice a sala mosala na ye na kimia na conscience justice a sala mosala na ye na indépendance ba politicien ba kotisa makambo na bango na kati te c'est ça makambo ya justice etambola ndenge longo bani na lobby te ke eza mabe lolenge salami lelo eza malamu c'est encourageant mais koloba lelo ke Congo comme état de droit c'est aller vite en besogne pambate état de droit ezali na makambo ebele. Merci beaucoup maître Rodrigue Ramazani nazo rappeler bande coqueur aux porte-parole adjoint et à partie en vol parti cher na ndeko honorable Delice Sanga ndeko Ramazani par rapport ya ebité na benga ngo polémique to ko benda na euté ko zwama la poso yo euti ko sila entre président et à Sénat na premier vice-président et Assemblée nationale par rapport à état d'urgence oyo président de la République aibaki na kozwa ndeko tambo mambalobi état d'urgence de fait et ça état d'urgence des droites ndeko Jean-Marc Abound alobi non tambo mamba akosi président de la République a plein droit et a koloba état d'urgence même si a na congrès bino côté en vol bomona ki yango nini ya moto comme na makambo ya cour constitutionnelle position na bino na kolanda 2 points de vue nakanisi en vol appelle ça qui positionne le 12 avril par rapport à la question parce que Toyoka qui 200 de cloche Toyoka qui est pas boy balobi président il y a Sénat appelle ça qui positionne Toyoka qui peut de l'autre côté premier vice-président et Assemblée nationale appelle ça qui position au yaye na simanango en vol to zwa ki likanisi wana to vandi to traité yango et longona président national honorable Delice Sanga les cerveaux d'État a position publique sur la question nini ezali par rapport na wana ya liboso il faut batu ba retenir na kanisi cour ici à trancher les cambouana mais tokokoma wana batu ba retenir et biso tant tout ça qui analyse tout le bas qui clairement que au regard de l'article 85 proclamation à état d'urgence les alliés prérogatives les alliés prérogatives les alliés kozonga na pouvoir ya mokonzi mboka pour à proclamer état d'urgence mais à proclamer kayango selon ba condition à proclamer ngoteka kapo ya vandi à CP la proclamer état d'urgence ils ont une condition de fond à liboso il faut que crise ezala crise wana il faut la crise oyo na cadre ya Covid-19 évidemment crise wana il faut la crise oyo za ko empêcher fonctionnement régulier il y a ba institution na cadre il y a condition wana to constata qui Assemblée nationale na rentrée à l'Assemblée nationale na Sénat ba suspendre qui activité na bango suite à makambo coronavirus si ma Assemblée nationale na Sénat gouvernement a décidé qu'il peut suspendre le conseil des ministres pour garder service minimum na kati ya gouvernement na côté la makamunyo soana ne mwana mboka Delice Sanga déjà à partir le 23 mars à sala qui proposition na ye à loba qui était et sengela qui tata mokonzi a décrété état d'urgence yangwana tata mokonzi à sala qui déjà a décrété à l'année qui makambo honorable c'est Sanga depuis le 23 mars bah décréter état d'urgence sikawa bah condition on a déjà ça là qui réunit pour décréter état d'urgence voilà du point de vue il y a fond du point de vue il y a forme voilà tout ça je crois dans l'article 144 145 les op sa forme il y a état d'urgence le lingeni ni singeli kotambola et singeli d'abord du point de vue il y a forme il y a liboso mokondi tata mokondi a consulté tata président et Sénat président et Assemblée nationale et premier ministre. Après consultation, Wana Nde Sengel Nae a proclamé
état d'urgence. Après proclamation à état d'urgence, et Sengeli a ordonnance portant proclamation et état d'urgence. Ordonnance ordonnance il y a état d'urgence et ali soumis à contrôle ya cour constitutionnelle. Mona ki tata mokondi yango ete a proclamé a kutana ki na ba kondio na uti kotanga mais masolo bango ba solo laki to yebite. Ceux qui va solo makambo état d'urgence to yebite. Ceux qui va solo ki yango to yebite. Moi biso to kota na kati to ezate. Yami balé ezali proclamation, tout le monde a qui a proclamé si mazo qui ordonnance. Donc, ce qui m'a conduit à Sénat, président Alexis Tambo Mamba a estimé que et Salema qui n'a n'engé Sengela qui était par rapport à la constitution qui est de droit et de fait et Sengela qui n'a yé à qui n'a droit il y a qu'on saisir cour constitutionnel pour déclarer inconstitutionnel état d'urgence qui déclaré mais tu constates que bah proclama qui a noté pourtant bah proclamant état d'urgence qui proclamait il fallait qu'il m'y béco et ya donc comment la président et Sénat a zongi 2 semaines après apparemment bah surtout qui n'a moins retard 2 semaines après proclamation pour bah endosser la déclaration bah ça la kiwana depuis ce toloba qui boy déclaration état d'urgence pour tous en gongami déclaration état d'urgence et Salemaki conformément na constitution violation constitution et zala quitté bateau ba qui m'a autorisation cour constitutionnelle depuis 2007 à trancher à Katakali Kambwana le baka était les alliés prérogatives via président de la République bakokaki ko le baté qui sengel na ya sengo autorisation par contre autorisation ezali possible na cadre et article 119 na prolongation et état d'urgence na prolongation et état d'urgence ndé autorisation et qui peut se faire comprendre net ici ka to ko kende boy de la 30 jours ni ko koka état d'urgence ko koma na suka et sengé na tata mokondi à saisir Assemblée nationale P Sénat pour être ba autorisé une prolongation et état d'urgence donc les lois nakanisi lisusu débat wana ezali na tinate position au envol azwaki nakanisi to randa ki en public bato batanga ki baebi cour constitutionnelle asali o babengaka constance constitutionnelle cour constitutionnelle akokaki ko se dédirte akokaki ko se tromper te ko changer malobana o ya 2007 makambo alobaki na 2007 akokaki ko bongwana te a bandeli yango kaka a continuer yango a confirmer yango juge constitutionnel ya Congo a confirmer décision naïe au 2007. Mais Ndeko Ramazani, comment on a binopé en vol pendant la campagne décembre 2018 Delis Sanga a eu position malgré que Bazana la Mouka Kuna non on soutenir Félix Tshisekedi. Toye siko te na kota na gouvernement te na lobaika na soutenir et puis na soutenir comme ça. Cette fois-ci Makelele bimi Delis Sanga bino mon bobenge cerveau d'état a pris position bino président violé constitution te président est dans les bons. Cour constitutionnelle a confirmé comment on est type beaucoup mo sa position mingi ya za pemeni ya Félix ya za pemeni na tata mo kondiza ndengene. Ndekodi oka pe ba ndekonyo so ba kolanda biso na kanisi likambo tuni envol a déjà position claire quant à ce envol a membre à la Mukate to tikala pe ko zala ba membre ya la Mukate to ko zala ka pe membre ya la Mukate kino mkolo yango Moïse Katumbi azakuma tolobi boy envol les partis autonomes na kanisi likambo si toloba ngo ko zongi nango ko faire perdre biso temps faut toloba makambo est essentiel. Envol le faire aux ala membres ensemble pour le changement et une colobate qui est légué autonomie politique dans biso biso nde to décider ki to kozala ba membre la Mukate pe to kozala ka yangote eza choix na biso mais to za ba membre opposition pona kozala na opposition to za obligé kozala ba membre la Mukate to za na opposition toujours to za ba membre la mokonzi apesi bino loboko bokoyi pe koya na bino. Et si tu peux sa position dans les Cambouana, tant que tu zongi na parlement tant que en 2018 parlement zongi le 15 mars, envoie la salle la déclaration d'appartenance dans l'opposition. Si tu as soit la maramune, mutalobi déjà avant que le gouvernement masqué na août septembre, envoie déjà dans mois de mars, alors que membre opposition, bah tu as mis tout dans la question dans mois de mars déjà envoie la loba qui après l'élection que biso, tous en biso dans opposition. Toko kumbela makambo opposition tout à la ndenge ni ko servir mboka na kati ya opposition. Ils a
position za choix en vol na kanisa za mupandi sango oza mupandi sango esengeni na yo o confirmer position en vol azwa déjà depuis kala eza masolo ya lelo te oza mupandi sango sala ka émission politique oyebi ke parti en vol aza membre opposition aza membre gouvernement des deux to senga ka Félix Tshisekedi et l'autre côté peut ozelaka et l'autre moko te pas Félix Tshisekedi boza l'aise na kozala na opposition tozali à l'aise to ko servir école na kati opposition sans problème de deux cause opposition o tozaki par rapport à débat ou à état d'urgence eza position politicienne te au moins na mboka biso mabeza nini bato ba mesana tellement na dictature ya Mobutu na ya bakabila ndenge uti oleka ba mesana ngi na politique ya radicalisme bakasi yango des principes ya vie politique non. Dans la vie politique, il faut d'abord être républicain. Il faut défendre les intérêts supérieurs de la République. Et c'est que la Constitution, le bas qui boyo, le ça, le cas toi opposant, to boya kaka. Oh bah juriste est bokabwani, il y a la juriste opposition. Et sûr au kabwana, t'es pas constitutionnel. Pourquoi constitutionnel ici à Kati? Oui, avant même moi, même sous kino lelo, malgré position cour constitutionnelle, bah boya kaka. T'es wana faut ba mitu na so basala droit le rôle abiso. Article 168 est clair na makama. Débat ko sale mai sous té. Cour constitutionnelle à kata makambwana et c'est juriste reçoit la nini juriste opposition a raté la majorité a raté et a juriste donc ko soit na biso mibale muto okata biso yo bi ko za na raison ngapena mina na raison so 12 abi ke yo muto na raison to continue ko soit et s'il yango na babenga le sens républicain le sens républicain a voulu que en vol à sa position républicaine position tous et sa position est à droit et cour constitutionnelle a confirmé position en vol à Zouaki ba o ba ko swana ba o ba ko finga ba ko loba jurisprudence yango wana et ko changer te direction esengeli ekolo etambola yango wana. Merci Ndeko Ramazani Rodrigue Tokomi Kokoma Nasuka. Boni santé à pétition na bino bozwaka pour que tout ça la n'habité modification à l'article de la constitution ou changement de constitution. Boni santé à pétition. Oui, pétition est kotambola malamu, pétition est kotambola malamu, sauf que makamba coronavirus est makamba coronavirus est bouleversé monde entier, hein, bouleversé quand on volte, mais biso déjà toi avancé qui suffisamment na makambo wana. Combien de signatures déjà vous en avez? Ezali mo ebele, ezali penza ebele. Bana mboka ba démontrer ki biso était bango ba ndimi makambo en vol aloba ki akozongi sélection à 2 tours ko ça été ba sénateur ba forté bon na suffrage universel direct ko permettre double nationalité na ba congolais d'origine na kanisi bana mboka lolenge penza ba yambaki likambo ya révision constitutionnelle et pesi biso pe force ngai moko kutunaki na bandalungwa na kanisi ya pas longtemps na terrain après ba chopo ndenge na voyager ba province belé na cadre makambo ya révision constitutionnelle na salaki pa na nga na bandalungwa pour na tester pe température na on habité to lebeli makambo di bana mingi na kitano na terrain na tala bana mai na ngaso ba mo ba ozwa masolongo ndeni makambo oh mena ko sorte na bima wana ba signa pena donc so expliquer comme ah non a signé papier ba signa j'ai compris que et locaux tous qui ko ça les ala que locaux population za qui kozela ezapé locaux population alingi et lelo ezali malamu mingi tozela nanu ennemi oyo akende to bundisa pamba te biso pa en vol to tchema ile na biso nyonso na makamba corona il faut penza to panzaye to bukaye malembe tia ko mwana mboka oyo atika biso na kimia pour te makamba na biso etambola donc makamba ya révision constitutionnelle ezakaka tokozela kaka bokono ya corona et puis makamba nyonso zonga. Merci beaucoup, Ezaki Sengo Makasi, maître Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint en vol, Koyambayo, tout comme vraiment dans Souka, n'a évité l'Ilobani aux Anango à Kolonsi, la bande de Konyoso, les militaires en vol, puis Bana ya Congo, Balandio, partout à travers le monde, au en tout cas, on a tondi au bouton pour invitation et puis batonyon so bazungu ngana bango penza ya ko landa échange o tout ça là qui na yango et il y a liboso na koloba ezali non na acteur politique surtout ba ko diriger biso ezali ya ko yebisa bango boye ezali
malamu penzate kozwa ba problème ya ba institution ya mboka kobimisa yango na balabala na kanisi na cadre institution ya ba institution ezali na ba cadre moko approprié esika wapi soki boyoka ni mizalité entre ba dirigeants bakutanaka basolola lolenge oyo FCC cash bakomi kolakisa biso ete makambo ya mboka esengeli bafingana na Londres bafingana na Kinshasa e bafingana na wapi président Assemblée loba président Sénat finga et premier vice-président contredire walo bo 7 millions ezaki 7 millions te wana za makambo ya ba institution batika ko désacraliser l'état lolenge oyo ezali mambi mansoni o bango bakosala nde na invité bango a beaucoup de responsabilités malobo ya bango koki kopelisa moto na mboka Congo to anango mibalete Congo to anango be moko sika awa nazonga na ba acteurs politiques en général na kosenga na bango na cadre ya makambo ya Covid-19 na ko inviter bango nyonso bazala solidaire na population balanda lolenge honorable Sesanga asalaki pona ko démontrer solidarité na population alléguer ba monument na kobanda mois d'avril qui mois de décembre à l'obité que le kola ya sali yango que et ko trouver solution mais apesi oyo ayi inkolobate que ezali nenga pesi mosolo wana yango nde ko trouver solution na problème ya corona néanmoins ezali moko ya ezali rola pas asali liboso ya kosunga école pour que tu trouver solution ya ko benga na maladie wana en lieu place ba député ba politicien ba critiquer acte ya charité pe ya solidarité biso pe to sengi na bango simplement ba sungande population bazale longo na peuple ya votaka bango et ya suka na kolobela population na biso na kosenga na population na biso to zwa makambu oyo au sérieux soki ba mboka lokola Italie France, États-Unis, bisika o ba infrastructure ezali evanda bazali dépasser na makambo ya maladie oyo esengeli biso oyo tozali awa tozala penza mayele mingi tozala très discipliné pambate maladie okoki komema baike kati na biso maladie etambolaka te biso nde tokotambusa maladie to respecter ba geste barrière to respecter ba règle ya hygiène soki likambo malonga ko sala ezalité to vana na ndako pamba te pasi na motema ona koyoka na tamboli na bandalungo epa na ngai awa na komi na Chibangu na baluki bisika nyonso na moni lolenge to kosala lolenge to kotambolela makambo ndenge to kosala on dirait tozoni mapenza te ke maladie yango ezali esengeli na biso penza tozwa yango au sérieux na kosenga surtout na bandeko na ngai na bandalungwa awa tozwa penza makambo wana au sérieux soki eloko malunga ya kosala libanda mizali te tovanda na ngai tovanda na ndako. Merci Matondo Mingi Ndeko Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint, et à partie en vol, y a Ndeko Delice Sanga, Ezake Sengo Mingi, ya Koyamba Otosoli Masolo Belé, dossier, y a ba monument, y a Ndeko Delice Sanga, Nenga Pessi Ango, Azongi c'est un trésor public pour que Sunga Bandeko, Bapesa Nandeko, docteur Mouyembe, Pona Makambo, ya coronavirus, Tosololi dossier, ya Ndeko Vital Kamere, Tosololi, Likambo, Mwanbungu Tumbuto, Ezala qui entre président et Sénat, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Tosoli Masolo, il y a un vol, en tout cas, Tosepela Kimingi, merci na bande Konyon, Sobolandi Biso partout à travers le monde, merci na équipe technique de Kenzo, de Cédric Mouna, merci pour l'assistance à bande Bazaki Nabiso, Yannick Kabwe, de Jérémy Luemba, de William, bande Konyon, Sobolandi Biso partout, merci aussi na Didi Dipumba depuis France, Tokute Nabilo Nambalekoya. Coronavirus ezali to respecter ba mesures d'hygiène nyonso baza kopesa biso moi distance ezala sukola maboko mingi s'il faut osana masque ezala na yango boko ezali ça ne sert à rien olobake ezali te to ezo pona catégorie sociale moko ozozela ezwayo to ezwa ndeko na opo yo ndima boko ezali to respecter yango tika ete kimia na nzambe za na mabota na biso to kutena mbaleko ya Matondo Mingi Ndeko Rodrigue Ramazani. Babimbo te komika ya musika. Matondo Mingi. Merci beaucoup. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.